Kiembote koana ne Kongo. Mwaukululu nanga mnanzaya mvimba kiembote kiena. Povongolanu o nosso canale ana ne Kongo. Emono toyo ne Kongo. Nze vo mai bobange mono aluzola moko kansi bakieleka. Emono kanda inwani nange mono. Idi nabo wa inwani nange kanda. Mono nzevo ngini nange yatu akunzolange mono. Watu azeye tsasilu emfunu kanda zola kunzolange mono. Watu kaze tsasilu kanda ko eni nanga muya yinza katwa kizako kansi mkwena vumvudi eni nanga eni tuiki mutu kansi mukati pavala vena kuandi mako mbaki shirikutu mokatu yani mutu kutuka kizeko ko mutu keni nanga po ninga atwa kizako edo diambo kadipanganga pasiko kasi nzevo weni nanga po esikanda mokena tu mokenanga kamba kukambanga idina bo pene Kiembote kokanda dia ukulu Manu Zakaria dio kupilula Manu Kiembote Manu Afonso keva kikita ntumitangwa kuna berijika Manu Kiembote kiakwe manu mon vieux à moi Constant Matondo, mon vieux, je vous salue là où vous êtes. Antonio Kassa, Kunambanza Zulu, Kiembote kiako. Leonardo Nzolubonda kikubilaga nako ngeye. Kanda diama koso mutu ipangiani. Kiembote kiako mbuta mutu. Kienga ketuya. Nzevo upila kene kasi tanda pangyama kanda kadifuako upila kaniko bandeko na zongi lelo parce que na lingina limbura mukende kona bandeko na ngai musala oyo eza facilité tangu to sala ko musala oyo okomona batu bazali oyo bazali proche ba zako reprocher yo soki o salimo akokoso okomona batu bazali babiki tendeko vraiment soki yo lobby message koma quelque part batu pe bazali oyo bazali kino bango bapesaka toli parce que balingi yo bazana patriotisme ya mboka tozape na batu oyo bamiyebite bazaka na monde yo parce que nzambe atie bango tozape na batu bazana bongo des gens qui réfléchissent quoi au lobili kambo ils sont là en train d'observer et puis ils réfléchissent et avec le temps vous allez voir que non ces gens-là, je dis des gens qui réfléchissent quoi. Ils vont venir, mon frère, tu vois, ou peut-être analysons ce que tu avais dit. On est soumis pour débattre yango. Autant que oui, opinion à bango et qu'on aide yo au sunga. Kiembote
kokanda dia ukulu Pastor Chimba kimbote kyako mbuta mutu Manu Masivi kimbote kyako Mama Bibish Mama Mimi Chemindele Musidamba engudieto kala ko Belgique yandi bo Mama Nzambi kwa bali kila diotamba kwa vana diotamba Pembele kosi kwani mwana kosi entegelo kosi tumvulu kosi pe dimatondo mutamutu Manu Peter meu velho na França Manu kimbote kyako e manu bon leke uko la dio diambu upopela dio ouais meu velho Peter Joshua ou Jesus ve comigo em português velho Teddy que eu gostaria de utilizar em vez de utilizar aquele nome o velho Teddy que é bote que argumando com França que bila que não ele não lê que vie na landa que message na yo na landi message ya batu ebele pangia ma veto kele domingo de veto kele kuna Belgique mutamutu kimbote ki yako bande kona ngai pangia mabo mutamutu jambo de pangia ko kutojo bobela ko ensamu ulwekenge Johnny di Banzila kimbote ki yako mutamutu mukana banigina kimbote ko Manu Douglas Fula butama kimbote kyako bandeko leki nangai Godin News toujours Francisco Pinto butamutu kimbote kyako bandeko likambo oyo nakoloba ngona lingala parce que bato babengi ngai to sololi na yikibo opinion na bino surtout bandeko na sengi bino merci surtout na bato bapesi nga conseil mon irmão Pastor Chimba elongi diako limatondo pangyam bandeko ngai naza angolais donc comme vous le savez na défendaka mingi patrie nanga parce que nalingaka patrie wana j'aime ce peuple eu adoro o povo angolano eu amo aquele povo eu defendo aquele povo e vou defender até na última gota de água porque eu adoro Mamá Verônica Mamá Kolabatela yo tomonana makambo oyo ya coronavirus eleka lingomba na biso ya bana ne Congo tozonga kokutana kolabatela biso irmão Tomás onde estiver abraço meu irmão toyokani teme tolingi yo mingi ndeko na biso bandeko nazwi bapele na sololi na bato ebele nazwi batolia bato namoni pe bato oyo bazalaka deja na makambo oyo na mitema na bango me bayebisi nga yango bandeko tina nalobele yango eza te me soki napesaki opinion na ngai sur Pasteur Kosi ezalaki opinion moko personnel Pasteur Kosi nayebeli ye kaka anteke ndeko ndenge nalobaki bandeko na ngai oyo nga nalobaka ezaka ya solo effectivement famille ya Pasteur Kosi nasi na solo na bango donc nayebi libota ya Pasteur Kosi na Pasteur Kosi makambo na ye ya libota na ye oya bango ya libota nalingaki koloba yango te parce que ezali kamoko ezali privé donc je garde ça pour na trahir yete pour na respect libota wana en tant qu'un frère angolais aussi
Mais bandeko, vous savez, nous sommes des humains. Être humain, ngai nakina mbwana ngai mbwana nga kombo na ye Billy. Photo na ye suna nango. Photo ya mbwana nga yango. Donc j'ai toujours gardé ça. O bayebi nga en Angleterre bayebi mbwana nga oyo azalaki obéissant. Na teki mbwana nga komaki soki babwaki ba lettre na donc ayebaki na lettre na utaka musala. Ayebi na lettre na lamu kaka. Ayebi ki na lamu kaka nazo ba lettre so babwaki ba lettre na porte lettre komona ye a lokoti yango akembangu afongoli porte ya chambre à koti. A déposé na mabele wana. Avandi aweza na lamu kana tala oya yeli ngai. Suna lamu taka wu. Na psi OK na lamu ki na ziyango. Donc ce que na ziba lettre aza content que musala na ye salami lettre okomona yu c'est OK fine na yaka na yambiye omona yabimi akitibi akina chambre ya mwana komona mbona nga Billy oyo bayebi nga na Angleterre bayebi mbona ngai tout le monde bayebi yango bandeko. Pourquoi nazongeli likambo oyo? Parce que namoni oyo balobi na ngai bandeko tozali ba humain. Bandeko biso batu tolingi mingi honneur otozate. Ndeko il fit un moment namona ki bat baki ko attaquer kosi yake na parlement ya Congo qui a sa candidature comme MP. Oh. Bandeko nalingi na faire réfléchir bino. Yo za angolais ubotami kuna tuboite. Est-ce que bolingo elibota ezalaka esika ya kobotama to ezalaka kati na yo mutu? Ezalaka kati na yo mutu. Ce qui fait que bazombo, obozo na zombo na Congo, bazonga parce que kobotama elobaki absolument rien. Mais bolingo bongo zaki kati na bango. Même kutu ko grandir ya pamba tuzalaki soki to bino bandako to bil banda boye oza mutu mususu mais kati na yo oza angolais. Mais kosi alingia ki pesa candidature na parlement angolais. Na parlement congolais. Oyo oza na yote. Bandeko pomoni kino via mutu wana ezali basé na honneur. Donc olingi o créer makambo moko boye na mokili oyo nzambe apesi yo te po ozala respecter. Siko kosi yo za congolais to za angolais. Ambutavo kamono ko ambutavo evonge mutu nzila pipa to akangala enjo na kalanga kuntwala yandi lande ngeye kuvengi ko yandi nakadiate tuvi yandi voka kembe ko engediaka tuvi diate ya yandi yandi unangi kuntwala voku mwene diaka ko yandi na vakala ulu vantwale nge ulu kota ya yandi enge uli nange kunima njona unangi ntwala yandi lande nge yandi kusonge nzila enjona mutu nakavila enge diaka pididi. Pasteur Kosi eloko wana na lobi wana Kikongo na lobi wana anglais te na français te po e compliqué na lobi wana Kikongo bandeko ndenge na lobi libote ya Pasteur Kosi basi ba vanda na ngai basi ba expliquer que ya Pasteur Kosi libote na bango na loba yango te j'ai gardé ça parce que là vraiment ils ont un secret moko un peu deep. Bandeko lelo oyo to komi na lisolo ya mwana mwasi oyo. Mais il y a un pasteur. Un pasteur, il faut être exemplaire. Un pasteur, il faut être dans la communauté. Il faut être pasteur, il faut diété.
pasteur aza ami à diété. Pasteur azali te que mutu moko oyo azali purifié. Non, pasteur azali humain comme yo. Donc yo quand on a plus de valeur que pasteur parce que au temps on les cahier, on a maillé ko les cahier, on a musala bi ko les pasteur. Bandeko, la majorité des pasteurs à l'élo sont des mendiants. Vérité à moi, non? Pourquoi j'ai dit mendiant? Je vais expliquer le terme mendiant. Mendiant, c'est un 5 ans. Mais en réalité, c'est ça. Les pasteurs, les églises, c'est le commerce. Mais ceux qui ont sali mikanda ya église, ils viennent avec des pensées incorrectes. Au baza ko créer wana pour na mbongo ekota ezali mendicité. Mendicité moko entre les guillemets parce qu'il y a une image qui est l'église et les choses cachées sous l'église, les cachets de l'église, mais en réalité c'est une mendicité. Donc baza ba parasite. Oyo bazali ko profiter na ba otima ya batu. Alors, baza pour s'enrichir. Donc, ils ont une façon d'exploiter bateau. Mais ils utilisent l'église. Bazo faire croire que non, mais les dieux. Mais c'est ça, comme là, que non, le christianisme est détruire Bisso. Mais il a raison, j'ai même dit que non, je suis d'accord avec lui. Donc, le christianisme est faire tomber Bisso et trahir l'Afrique. Et totiki yangote, ndeko Tomage, nazo parler na yo. Mon frère, les gens m'ont écrit, batu ba benga m'expliquer non mais Tomage est un Angolano à 5%. Ndeko tu vois, moto a trahir yo, moto oyo yo zali ko conflit parce que on l'a dit ça qui est que aza supérieur na yo, il est pasteur, aza au-dessus na yo. Non, kosi aza un individu comme toi. Il n'est pas supérieur na yo. Donc, tant yo la qui que non, il a supérieur, lui il voyait ça. Azomo na yo zoba et puis a utilisé en gros contre yo. La même personne zoko confié na ye a ke azu moi si na yo. Azongi à faire comprendre que non, moi je suis dans mutu mabe. Boya ye. Et pourtant, il a trahir yo, azo boma yo, en sangi yo ye bayango. Au moins, na niveau où il y a mauvais. Parce que, daddy, tu racontes même à ta femme supériorité na yé, où il y a na yangote. Mais ndeko Thomas, tu peux faire aussi une église. Au sali mikanda, au yikima ba Bible, on peut prêcher. Au moni esengo ya mbongo. Au découvrir ce que Kosi fait. Il y a beaucoup de sala yango. Bandeko, le christianisme nous a trahis. Donc, le christianisme est détruire l'Afrique. Religion est détruire l'Afrique. Bandeko, c'est un frère à moi. Il est angolais comme moi. Mais ndeko nangai, toujours parler dans la réalité des choses. Toujours parler dans l'honnêteté, il y a bon moto. Na yebi été, na mona kaye. Non, jamais, je n'ai jamais eu cette chance-là. Mais dans mon église, il prêcher, il fait semblant d'être ce qui un saint, je dirais même pas un saint, un homme purifié peut-être le terme. Mais il n'est pas purifié. Nan plutôt atteindre ni peut-être parce que ba kisi na peut-être ba kisi wana ba monde mystique na occultisme peut-être il y a comme moi élévation, mais l'élévation qu'il a là-bas, cette élévation n'est pas égale à l'élévation de Dieu. Là où ça demande de la purification pure. Bandeko, tous à la batu. Pasteur aza moto lokola yo. Aza supérieur na yote. Aza na eloko moko te ya divinité o ezai pa na ye que non Dieu a choisir ya pesi. Mais non! Azali seulement ko exploiter yo. O yo zwa ko pesa ye. Tant beaucoup mi bele comme plusieurs ye aza ko s'enrichir.
lelo oyo bopesa kosi akomi na avance ya vie koleka bino aza na ba élevage na Kasangulu asi a investi donc lelo oyo bino bokozala jaloux na ye bobomi ye akatani mpe atiki na église wana mais ntango ye asi a investir ako disparaître et puis ake na vie parce que asi a investir a continuer vie na ye bino botikali ba vie moko misérable et lui il continue sa vie pour vous dire que non eza encore un commerce et puis eza une façon ya kosala ko créer stabilité na vie na ye na libota na ye. Il faut tout comme un niveau moko ya réflexion na ba âge tozana yango faut tout comprendre la réalité à vie. Et ça seulement l'exploitation de l'homme par l'homme. Le christianisme. Bandeko to ko pe ko prêcher bat na christianisme. Bandeko nazali na fier mingi ekolo nanga na poteza ekolo nanga na linga peuple nanga mon frère boyebi nga oyo nga nazali je défends ce peuple parce que j'aime ce peuple, j'aime mon peuple. Bandeko boyebi nga partout na kota kana banga katela linga bandeko na ngai na ko trahir bino jamais na linga pete que non muto aya kabisa ngani que non wana muto mabe de soki muto esinga que non me kosi boy na ko accepter ya moté mais na moté banga soki na vandi na yokia da ko ngani na kende kuna na ko soane ndeko na ko sala mabe mais na linga tena bibisa ona misu ya bato mais soki na zolo baboye mabe e bandi ko leka ce qui boye bobo maye na misu à travers ngana ko ndima jamais quelque soit mabe na ye na ko ndima delanga liwa na ite parce que azande ko nanga mais mabe ba de ko nanga yi ezako ya na déshonneur na tribu na biso parce que ce que vous faites à l'extérieur mon frère ça arrive au pays et les étrangers qui se trouvent chez nous en profitent. Parce que Bazan a pouvoir, et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils feront ces gens-là? Ils vont dire ça au peuple. Vous voyez? Où ils allaient na bango. Nós combatemos para defender Angola. Defendemos para a independência de Angola. E hoje regressamos em Angola. O estrangeiro está a dizer que nós não somos angolanos, somos estrangeiros. Enquanto que eles não têm nada a ver com Angola, porque são santomés, cabo-verdiano, guineense, moçambicano, não sei, é apenas a língua portuguesa que eles falam. E eles contam ao povo angolano que nós não somos, enquanto que somos donos de Angola. E no meio deles eles sabem que não, o Mauete lutou, o Pedalé lutou, o Zao Puna lutou, o Fernandes da Costa lutou, o Pacavira lutou, o velho Mendes de Carvalho lutou, o Frubinga lutou, o velho Lopre Nascimento lutou, o Dr. Savimbi lutou, o Samacuva, o Samundo, o Ben estou a esquecer os nomes, pá. Toda essa gente lutaram para defender Angola. Os Chivucu-Vucu, os mais velhos Lambo, os Dembos, os Simão Toco, o velho Ode Roberto, o Henrique Valnetos, o velho Chipenda, o velho Chicalango, o Papa Capitão João Batista, quer dizer, são tanta gente que lutaram para defender essa Angola, que hoje é independente. Os que não fizeram nada para Angola, veio do Santo Tomé, porque o primo conseguiu a presidência, não sei aonde, então vieram, estão a comer e dizem que não, parece que não são angolanos. Enquanto, quer dizer, Angola virou aeroporto para a gente conseguir passaporte, aqui botou, que veio do Santo Tomé para conseguir dinheiro, vai construir no Santo Tomé. E um irmão que me escreveu, que me contou a história que velho, o MPLA foi feito pelos portugueses. Os prisioneiros de Angola, de Moçambique, não sei o quê, foram no Cabo Verde,
que fez Cabo Verde, foram no São Tomé, quer dizer, são também angolanos, mas irmãos, são também angolanos como nós, mas quando você, pai, deve amar a tua esposa e tuas crianças, mas quando você chega naquela terra, rouba, leva na terra do branco, é porque você não é daquela terra. Não são angolanos, meu irmão. O amor, o nascimento deles foi ali no São Tomé. Deviam ficar ali. Estão a vir em Angola fazer o que é? Não é a terra deles, meu irmão. Irmão, entendi perfeitamente a sua opinião. Eu estou de acordo porque foi uma opinião que você deu. E também entendo aquela história. Mas se eu nasci fora, meu pai e a minha mãe não nasceram fora. Nasceram em Angola. Viram portuguesa da Barmatode. O velho Samanguana cantou, tio Antônio, quando trabalhava. Ele cantou a história de Angola, ele não cantou. O velho Manguana nasceu em Angola, ele não nasceu fora de Angola. Nasceu em Angola. Saiu de Angola com 15 anos, aquele velho. Essa aqui é a história verdadeira de Angola. E pastor Kossi, quando você está a fazer besteira, você está a tirar orgulho do povo angolano. É uma pastor Kossi. E foi na loba na yo. Il faut que ça mutu. Tant que ça pasteur, il faut que ça la musala. Olha esse exemplo aqui pastora na yo. Parce que ce qui yo, Monica qui no yo zami yele, nzambe ko confondre yo, yona lelo nzambe a confondre yo. Alors batu, oh mona yo daddy, mais tu n'es pas daddy. Osali mutu lokola bango. Mais parmi ces chrétiens là, il y a des gens plus intelligents que toi, pasteur Kossi. Mais bandeko na yebite nini za kati na biso oyo kino yo mutu olongoli bo moto na yo omitia ngo pa ya pasteur Ndeko Thomas. Omoni moto zobenga dadi, oyo zako confier. Likaba mwasi na yo, moi je me suis posé des questions. Comment likaba mwasi na yo ko pasteur o get ye involved ake de kuna ke no akula na mwasi na yo. Mais Kossi ce n'est rien. Azaka mutu lokola yo, il est rien. Ce qui y est qui camarade à Jésus. Vraiment, il pouvait faire ce qu'il a fait na mwasi na yo. Ce que je pose des questions. Batu boni oyo Kossi asala mabe. Oya sali yo. Oyo ki basi wana bagarda na bango yango. Tuzona tata moko comme ni Kamalandwa, il est aussi pasteur na Angola. Osala catastrophe na bana ya basi na biso. Soko boyi apesi liboma même. Olgo de valer au tumi liboma. Tomoni église universelle, ce qui universal oya ba brésilien. Donc parce que maintenant niveau comme ça votre vasectomie. Donc aux alliés chrétiens, par exemple pasteur ba kenayo ba neutraliser yo. Pour pas que ba zo ba na mwasi na yo. Ce n'est pas possible ça au nom de Dieu. Bandeko, ce moment na bimi na lobby, ça fait mal. Ndeko Thomas, je pense que au yekoli zonga moto Kossi azamu tulokola yo. Ezali faute na yo. Opesa ki valeur o ya mérité te, lokola ye a comprendre ki yango a sakani na yo. Alors na ebite Kossi, soki aza angolais a solo, mais bandeko tota la fière na école na biso. Boyo ka eloko moko Vieux Sam à l'Yembaki. Boyga, s'il vous plaît. Docteur Messensi, c'est toi qui fouille la yaya. Bandeko. Oui, ma conseil à Vieux Sam. Amutai aleke Twenda sali masole Twatu Messensi Tieto ya kifuila yaya
bandeko totika kokosela liboma oza angolais ozana makambo angolais oza pasteur te ya liloba ya solo omoni pasteur okosi wawo basukili muntambo efumu nzambi kakutele ntambo engeto kono funi malani malawo so basuka wawo basukili muntambo mwelewo. C'est ça le problème. Tu te mets devant les gens avec tant de mensonges. Et la fin c'est quoi? Il va commettre une erreur. Et nous sommes aujourd'hui. Donc voici là. Et laquelle est Seto ya kivuila yaya Ezombo litele tsuka Yemasini ngani Azombo kikulu Angola batu mabongo Makumba angole bangono tu Ezombo litele tsuka Yemasini ngani Azombo kikulu Getoko na vuni malani malao Mwene wa Irmão, domingo de Petoquele, Muglanda, Winaga, Otomasala Panjab. Pene Kembote, e long di Manu Samangwana Luidimo. Kembote, Manu Massivi, Pastor Santos, Mama Tafika, Mama Mbunga, Elisa Bunga, Petit Champion, Anikule Mampasi, Morimao Emmanuel Manzambi na Belgica, e como mgona tini zini nanga, Bambote, Mama Carla Kiese na Luanda, Enokulu Kimbote Kieno Lutumasal, Ananekong.